www.potonapoto www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela. Moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege mboyo lele poto na hosana kembo alege mboyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. Merci de me retrouver partout dans le monde à travers www.potonapoto.com, le site d'écran. Merci également à toi, l'ami Novo Moussaro, les Big Boss, les patrons de ces sites. Grâce à toi, je suis dynamique et opérationnel. Et je remercie également très vite la première dame de Paris parce qu'il y en a une, elle s'appelle Flossie la Belle des Belles. C'est ma patronne, merci beaucoup. Et je m'en vais très vite remercier mes staffs. Là, je vois les seuls et l'unique code Yambo Kaya, Willy Moucheni, l'éternel code, via Petit Naé. Merci également à toi, Hervé Mogrosso, le pouvoir d'achat de Paris, merci. Et je remercie également Abdoul Mvondo, le Mvondoskel international. Il nous suit de quelque part. Merci à toi, Ngesuba Saoula, Diogo international, Diogo Yabogar. Alors, comme je l'ai dit, je reçois pour vous Brifi la merveille, garçon fraîcheur, artiste et comédien qui évolue bel et bien au groupe La Mama, groupe cher, Ambalo Sombo, Mama Mbalo. Yamba, le appeler autrement si vous voulez, avec qui on va entretenir, avec lui, on va en parler concernant les théâtres ainsi que les actualités, parce que l'actualité nous oblige. Alors, sans plus tarder, je donne déjà la parole à Brifi. Bonjour Brifi. Ouais, bonjour mon ami. Partout dans le monde, à travers Potonapoto, Sita Mounene. Boni santé, na moni structure, ça va? Nangolo Ankolo, Nzambe Azobatela, Azosunga, donc... Nous sommes bien quoi, donc ceux qui nous ont déjà battelé, voilà, peut-être là on a bouté bando qui bazoluka, mais tant on bango bazobongi bazoluka basala ya mabe, mais nzambe azolinga likula mabe na bango azia loni bolamu. Donc nous sommes bien qu'on est là. Boni va déplacement en Angola, voyage légal bien, retour na Kin, ça va? Ouais, déjà un mois en Goyo, donc toi déjà na Kin. Togendeka pona boulot za marobeta betongo sous trotté tout ça dans la kin togendeka pona boulot et c'est mon langage zaka que nazaki wana artiste et comédien na kenda vraiment la profession nga artiste et comédien et na sala ki na koko sala na pesa ki na koko pesa bato ba sepelaki et na musala oto na ngo ba découvrir ki ba talent mususu parmi ba talent o ba monaka sepelaki nango et je profite directement pour na pesa ba grand tout ba totalanga na ba grande dame tout ba totalangai partout dans le monde. Merci encore na mon vieux Kokumba la Fuma Japon. Kokumba la Fuma Japon moninga Léon au Dimbambo roulage moronza forme na pesimbote na zéo les barons. Balobi riche bilamba na kata Londres zéo les barons. Soki na ye na Belgique na moni nadi ankuna mukaje mwempe. C'est-à-dire il y a d'abord la posa muluba faut boire na tonalité baluba nadi ankuna mukaje mwempe nadi ankuna mukaje mwempe bambote belé donc na pesio na Belgique wana soki na talisiko na banlieue ya Belgique wana Niclette Moyonda Moyonda Niclette donc massa na ngai bambote belé Moyonda Niclette alinga ma produite
moyonda Niclette donc na peso bambo tebele na ba conseil na ba soutien donc ça la bien vraiment ceux qui bata bongo bazala kata 10 na monde donc c'est que mboge ngai na ngobonga na ngoko. Alors une question me vient comme ça, Brifi, pourquoi choix na yo na ebi non aux artistes aux évoluer na kati ya groupe ya mutu aux liberté mais na ndenge ya bana aux influents. Alors pourquoi choix ya Brifi Brigade Azur et surtout Brigade Aboaka moi trop et ça par rapport à qui amitié na bino ou ya savoir faire na yo. Merci la question ana omoni makila et tout en a rappelé quelque part. Bah mais minga te na relation qui était ami, on n'est pas vraiment de vrais amis na ndenge keza la réaction ni tende bo bat ba okanisa non. Et nazala qui moni briefé za ba okanisa ngo te non par rapport à nini l'aime so bat ba otala ka ke l'aime so Brigade Aboaka kiyo amemio et nga pona ngeza plaisir nga sa atana za nominé na ndula award tona trophée moko quelconque je ne sais pas. Pour d'ailleurs, Nabima mère, pour notre trophée dans la palais, pour faire la chambre, pour notre meilleur artiste, il y a 2004, 2015. On a pour attendre à nominé, attendre à nazoa qui était, on a nominé. Donc pour nous déjà réussite. Et tant que bah besoin kati artiste bien miné ne baza ba grand le la phénomène sobe. Tokenaye et puis Waza leader et puis Pomba leader, et puis Simbo Tebele, à cause un collègue mon ami. Bambo Tebele briefé déjà mokile ebi na mona na robo ya briefé to lo belango soto te ba maître Douga la basa na kata ba Paris wana ba maître Zamba Armageddon moni ba maître Toxic ni ya masolo ba champion malga na kata Belgique wana tali pena dongi bango nyo surtout ba maître Biga Chamo bazala ka pembeni nga gwa ona lobele za gwa ya kisi ya omelate gwa ona lobele parce que ko zo charge parce que c'est toute une entreprise, j'allais dire. Ozo kama batebele milimo na batebele et puis ba tentative ya rapé mo ebele. Et gwa on a lobeli moi fétiche par rapport ya jeune ngezala oh batutu ba ebi. Fétiche vraiment ngana ebika nzambe muta stombola ka nzambe muta sala makambutu ndena te ko lobaki maman babi kuitila linyongo rachara laksanga ka mama nzambe. Wana nani wana? Mama bisoti. Mama babi kuitila linyongo Rachel. Ah respect à notre aimant. Donc na PC bambo tebele mère azola nanga partir à Mikile. Wana mama la Mikile papa to beta makamu na biso na kokota na ba privé te wana bambote belé donc ndena lobaki na yebi makamu bena ya kisité na kota ndaka nganga te na kokota te et puis na kokota ka te bien que l'Obama te ko lobama nango pomoni soki makambo ezali lelo yo muto mo bamona ka bato mili ba soutenaka yo ovandi bo Raisha Mata tala bino briefé la merveille na kota na Zara na moni loko esalo mo bia banini bajo mulobo bajo mulobo mbala Raisha Mata alela effort ko publier na Facebook net na filmer et bon mbala lela du momine fort au mo sentir menegete non yi pa sombe a briefé zo mo linette akazal mo nini otango talibo Nanouche Mata coiffure. Vous comprenez? Il va tailler le bon. Il y a un bango tout ce qu'on a déjà maté ma roule. Tenga me tonda. Non. Faut pas ça la bon. Faut ça la bon. Faut pas tout non. Vous comprenez? Donc cela veut dire, bah mon ara maramutu kendara bongo. Bah tu bago sepelate, bago kanisa so yengi nini. Mais le rôle la bana nzambe. Nous sommes en malamu quoi. Donc nous sommes en malamu. Tout ça on a soutien zali. Alors on a aussi en tant que leader, Lelo Oyoyo, leader ya groupe La Mama, groupe cher ya Mbalo Sombo notre maman et Lelo Oyoyo ba peso charge na yango. Tant que leader, lecture ni no ça dans le théâtre congolais par rapport à l'évolution. Évolution si je fais dire ezali par rapport ce que tel même atomo ba vidéo ya kala remona que quand les alars ne balobara que théâtre les alars mingi na rata salle bien sûr etika la biso na mutu bien sûr les deux salles en pena société comme tel parce que ba salle les anangote ba salle les alars kala et beba théâtre on les alars société au monde ça la cinéma par rapport tant déjà caméra et bimi la balaba les changer plat et ça libre comme des cinéma sauf que il faut comme ce qu'on a ba norme moroboé professionnel international tu vois où il faut permettre réalisateur à réaliser na ba conditions où il s'engage na ba norme moroboé pour na repasser en valeur ce que le bio ta la même état ba nigérien de ba salle rawana et ça n'angolo ka grave tout cause ba complexer l'air muso border ça la té préfère ça la té vient absolument on peut le faire mais ceux qui budget zali beaucoup monde ba kamto ça là les moyens de ba lande les plans financiers de kasabi donc évolution na ndenge ya théâtre qui évoluer ba perdre brossa l'effort mais sauf que on se retrouve pas que na ndenge que l'argent non parce que na lobango plusieurs fois tant ou déjà bozo foot sa piraterie douane c'est que autoriser quota pour écouter la ranzela ni na bit côté na aéroport ils sont pirates et foot douane bimi c'est que bana ba autoriser l'État. Allez vite comprendre l'État face à biso artiste va pauvreté. Il y a un autre monde qui artiste moka beli baleki na TV. Il y a des personnes que tango bozwaka bobomba raté on gagne quoi.
ya muke wana l'air musuto vandi pena botali pena boetsoki bande kona biso wana basunga biso te même wa plein faut tous pepele ya mbeto mobala mama Emilie Nzemba na Londres oso comprendre asolo la poche za la kitoko soki bango te mobulu batoko ba tous pepele ya mbeto so bazati mobulu. Alors lelo autant que leader comme on a artiste comédien Koko Dioko nengeta koma inangwana l'un et à leader P au nom de Sai à jouer à soutenir ma prise en charge à l'Andeliena et l'ongona association artiste à danger va soutenir comme on a artiste comédien n'enga zaï délaissé pendant tout ce temps là à comment un niveau mobo ya trouble mental et puis délaissé na n'enga ya balabala bino artiste bozala wana besoin d'initiative wana te mais l'un de vous qui s'appelle Sai a joué en charge rolo belangoni. Bravo pour l'artiste, le patron de tous les comédiens, ça langage que Fiston Sai. Le patron, ça langage que lui. Pourquoi tant qu'artiste aussi, Brifi la merveille, leader aussi, pourquoi ça langage que lui? Eh, bon, on évite que Fiston Sai soit patron de comédien n'engaloba. Ah, c'est à la paix patron, bino na leader na yo. O mena lobby, eh, bon, évite que ça bon, asa patron ya ba comédien. Ça langage que Sai. Bon yo. O me patron ba comédien. En soutenir, c'est bon. Évite que n'enga na ba to tete nga ba mitu ba binga boss play, boss live ba comédien. Soudia tanaoka soki babengaka je vis de loin papa chéri ba comédien cela veut dire yango ça la pe que artiste luka banini mais mutu aboya sese za mutu mabe mais lelo autant où ça c'est di kanisa osali kama ningo nga na betela ke maboko parce que za mutu oyo aozaka lelo ovena biso Koko Dioko tala ni ya mabeza kake bato ba publier ba photo mission yaki pour la critique. Je ne sais pas parce que ba photo muso publier mais ba nenga mabe malgré via zobela. Lelo oyo artiste à danger bato ba mon importance ne makasi vena biso tsaka Congo. Ba mon importance ya vena biso tsaka Congo bundaka pona ba comédien lelo papa na biso Koko Dioko onga na zwa tant ko vanda na epena batamo boye na tana nenga staff tozala za ba nenga ba tournage pour nga na zwa mocho za retourner na ba grand mais ça là qui me passe makasi comme on a à l'état ya okoma ki ma trouble mental et ça fait mal état que parents na kolinga tena mona bana ne ba mona bongo ça fera mal donc ça sera mal quoi mais beaucoup la nzamba sungi ça laxi bonne volonté ou alaxara toujours ba makambe belé auto yebi pe à dévancer yango ngana na monongo za normal za ka loka ba comédien nyo surtout ba sali yango donc au nom de tous les comédiens Tourbi merci encore ça ina eloko sali nzambe akobosa na yote na bola mwana donc yango zo mona makambo na kendeka liboso. Alors mais le but est que badne ko batika qui est non parce qu'à tout moment tozo benga na ba vena so ba José de Londres facile à garer na ba Suisse wana bande ko bele bazo benga ba Daniela Brigitte ba tozo benga na bande ko bele pena bazo benga pena ba soutien de part et d'autre venons zo mona pena gete ba to bazo benga ba toute une évolution nini kuna même so ba to sambela paix et ça la bien. Lelo o sa lecture nin par rapport de ba comédie et ça moi là beaucoup plus publicité. Publicité et opportunité au ceux qui est il faut saisir opportunité wana parce que lobby et gozalem sous bato mosusu conseil na regroupé sa bango que baya na TVT ba monika brifi ba moni kanto œuvre da qui est mon jumeau l'esprit d'amour ba moni le mosusu vu de loin ba moni Soudiata ale baya no baya plus pour na musala et bongo lobby gozala malamu parce que les lobbies sont tous au bunda peut-être un peu comme bien à grand monsieur pour aller que ba lobby et comme te ba para ba mo peksa ba na ba ko ça traité pour une telle affaire pauvre mais tu dis que ça facile mais ego simba ponza mbazali quoi. Merci beaucoup et aussi ma ponza masali to sola on moké Brifi la merveille to ebi fa aboaka romato qui est Fabrigaz qui est Nimbumba arme lourd mais beaucoup plus héritier watana beyone bo ala problème non même pas boss live. Tous avons problème pourquoi na pele ba lobela ngo parmi ba jeune ba sala la plus le bon temps c'est au compter ba Fabrigaz héritier watana ba brigade Sarbati mais héritier ne kaka boa kaka yote ba brigade ba Fabrigaz ba boa kaka Brifi les premiers alliés parfois l'air mususu na notre vanda boyete que to solo là mais on se connaît aibi que wana Brifi la merveille garçon fraîchenga na bi wana boss live héritier moto na tembe nazomona be preuve maramazo sala pas de problème nazala quand même na batunaye junior qui là-bas c'est massa na ngai bambote belé nani
venanga nani Pakalingomba Charlie. Charlie Pakalingomba to alagi na ye kota dadi masevo wana. Et puis moi bato musu de belé to yebani na nenge ya mabete. On se connaît to solaka vraiment te gendem surtout to sola mais dadi mola masana ngai. Et puis ça aza congolais faut to linga to soutenir to te pona nenge to. Mais j'espère qu'à la longue boyo ka mabanga et les autres qui fabriquent ces métiers bon na d'ailleurs fabriquer ces ninga zalaka ndenge azalaka gentil motema malamu neto lobaka lokola Jenny Mokango mwasi ya pembe motema malamu 7872 tatouage motema malamu molamu lekite toujours na nzota mutu tala kututi ba yembela nzembo ya nzambe yoka bolamu elekebele donc c'est-à-dire baza bato ba soutenaka ozomona ebele mais banzembo bakuboka boka na bango ndeti masala nga Robino Mondibu bakoyoka pe moi 50 belle. Alors, comme c'est Brifi la Merveille, présenté artiste et comédien, leader du groupe La Mama, désormais, Brifi la Merveille, Azak, leader et non Balosombo. Mama, c'est comme si a commis déjà, non, pas c'est comme si, Azak, cofondateur, présidente, il y a groupe Wana. Mais non, tu vas comme un leader. On a petit moka mukebo, leader. Ozonga boy, leader. Salomon, ça ce qu'on a paramètre, leader, pour ma baza, leader, kui baza, Brifi tant qu'ancien, après son pouvoir, Wana, azibi moral pour que qui m'a. Non, on a peur nangai. On a papa nangai. Ça c'est pour que qui n'était. On a gardé au cas. Je ne pense pas que ça ne va flatter, on va passer dans la zamona mukete. Si on a bien une décision moko boye. Tino avant de nous na raison moko na va habiter non vieux dans mutem manam nanga ndenga va nanga na ozanga logo te boye sanga sikoyo. Koto bango la plupart ba soit ba benga ba leader mike on a lelo bango ba benga auto président. Ba benga nan président. Menga mo brief benga président. Ba miso ba ya ba matolo. Sentir moi muke moko Janine Bilonda tinda ya partir ya Lukapa boye Janine Bilonda ko tona vanda na Lukapa na motema malamu ba papi Messi ba Mandela mokonda wana moi muke yaki kaboni susu na bankale ezala ba fena nga fumu Febizo Bilongi na kata Chine fumu Febizo Bilongi Jidem Mukoko ozo comprendre ndeko nga Jidem Mukoko et puis vena nga ifola mandiki na kati ya Luanda wana bakota katina badundu Jidem Mukoko merci na ba soutien ndeko na ngai famille Luyindula batutu bayebi makamuni ndenge ezala ozomona et puis naza reconnaissable batutu ba soutenir biso na kati ya Luanda Lukapa wana lokola Munduki 00 Munduki a soutenir biso à 100% azaki ancienne danseuse ya vena biso waze quoi monstre d'amour monstre ya bolingo zombie ya bolingo mais c'est Google appelé autrement bibliothèque de la musique. Nana Roboya remplaçant Valère pas le Tumba. Merci beaucoup comme c'est Brifi. Est-ce que vous avez la comédie moko parce que Nayambi artiste comédien bato nyos tout bota la parce que ba linga mpe ko yoka Brifi. Loka mi moi si moi na Allemagne wana maman na ngai. Ça la plaisir Mireille est commis à la grande dame. Na ninge Allemagne. Wana maman na nga. Moi si moko pona bato aza maman quand même. Non wana maman. Pour la banque vraiment donc comédie dans ma bête mais mikolo vraiment donc mo pa mo konzi pas balobi non ngai mo pa veut dire nga mutu mabe quoi donc ngai o nga na liaka batu o ngai vraiment donc o ngai na boma batebele vraiment nini ngai mais non fali témoin petit na ngai lelo boki boro na ye nini itoke boro nini boro nani na adaete nani mabele lisi nani eloko ngo vraiment nani nga nzembo na matro eloko ngo eloko wana petit na ngai yebi vraiment yebi nga be ko leka bango lelo oyo ngai mo pao balobi na liaka batu nga ndoki lelo mo pao chante Moïse Mbiye quoi ngana yaki na mawa ngana dong ngana ngiye mingi ngana beza ye nini ngana diriba yele ngani nga maronga ya kuzikati na ngai poema ozana mupao eba yaki popa poma ngai popa poma zende mupao ozala prida www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege moyo lele poto na
poto na ozana kembo alege boyo lele. La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service.